David Lomata. Ndeko mobali. Yo penza. Oyebi siko nini? Tala mama. Oyebi bien malamu. Comparé la partie civile, place soit aux autres départements. Et ça, nous l'avons. Ndako mpe ezalaka pembeni wana. Est-ce que ye ayebi yo malamu? Oui, ayebinga. Atikala koya. Ayebinga parce que leki na ye ya suka. Mwana leki na ye atanga na mwana kai. Mwana ngapa kene pa ba moi leki le pa ya ka chaque jour ndenge la jour ba buli. Natika ki leki le pa na kawa. Ou atanga na Emily la 6e. Vous posez ma question. Est-ce que ma maman ou tout le monde est déjà le couteau de leki noa kene? Leki na suka, il a 3 ans. Emmanuel, il a 3 ans. Il s'appelle Abraham. Leki na ye oya ke pana comme ne la. Na plaza na ngolo na mwana la pesa kombo na ye ya mwana leki kasi. Na chata ready. Na benga kala. A kobi ko tana Ashley. Aleki na ko 12 ans. Asa si de droit très souvent na la tike pour ndabula. Donc moi j'avais vidéo pour na ipe. Na ko chape vidéo pa asa pe na ndabo. Moi na ngapa ke na pe pa na bango. Est-ce que oyebi Tala, makamu suso okokate kosala te. Mama ye, ndeko mwasi apporte au plainte. David Lomata. Ozo surprendre nga kake. Na ko découvrir les sources. Mais on a découvert panayo eleki nyonso. Mama ye David Lomata. Ndeko mwasi mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. tala mama. Oyebi bien malamu. Comparé la partie civile, place soit aux autres départements. Et ça, nous l'avons. Ndako mpe ezalaka pembeni wana. Est-ce que ye ayebi yo malamu? Oui, ayebinga. Atikala koya. Ayebinga parce que leki na ye ya suka. Mwana leki na ye atanga na mwana kai. Mwana ngapa kene pa ba moi leki le pa ya ka chaque jour ndenge la jour ba buli. Natika ki leki le pa na kawa. Ou atanga na Emily la 6e. Vous posez ma question. Est-ce que ma maman ou tout le monde est déjà le couteau de leki noa kene? Leki na suka, il a 3 ans. Emmanuel, il a 3 ans. Il s'appelle Abraham. Leki na ye oya ke pana comme ne la. Na plaza na ngolo na mwana la pesa kombo na ye ya mwana leki kasi. Na chata ready. Na benga kala. A kobi ko tana Ashley. Aleki na ko 12 ans. Asa si de droit très souvent na la tike pour ndabula. Donc moi j'avais vidéo pour na ipe. Na ko chape vidéo pa asa pe na ndabo. Moi na ngapa ke na pe pa na bango. Est-ce que oyebi Bandeko jugement oya David Lomata na ko découvrir, 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 que David Lomata
à part kozala moto alevaka moyibi escroc nzokande aza na problème na basi nazoloba te po abimaka na mibali te wana pesa parti aza na problème ayiba basi ebele motema à part koyiba bango mbongo. Ah, David Lomata oza boye oza bo nayebi basi balulaka nayebi yo na petit frère no. Mais David Lomata ozo comprendre que mwasi oyo yiba aza na eni na yo te bon aza na eni na yo bolimbisanga aza na kanda no te po yibaki wana te aza na kanda na yo po yiba ye motema David obi ozo comprendre na yango mozoloba te po yo oza timide okokaka mpe makambo te David Lomata bakanga bino baseri moko na banaomi bato to batya bango basinga na maboko kaka yo moto oza koloba okufi nakufi nakoka te yo kaka olela olela bakangi Izaki kabakaba alakisi kaza mobali abimi na matutu alite po akende kaka te asota meme na premier étage abukani te te vandano Izaki kabakaba tokobakisona ata 2 jours avant totumba yo mais yo David Lomata David ntango bapesaki yo komba David na bulke yo koboma Goliath mama na roi David kuta wenge ye penza boma banimatere mosusu atia bato contre mi ti lelo roi David na kati ya poto atiaka na bachanteur contre mi me yo siko David awapi mwana mwasi oyoyo batuni ye na juge madame oyebi David bien mwana mwasi ora ndima po batuni ye soko ayebi yo bien batuni ye kaka te soko ayebi yo David batuni ye na monsieur le juge soki mpe magistrat soki procureur soki nani atuni ye mama oyebi madame oyebi David bien ndeko mwasi ora ndima kaka twaloba nayebi ye kaka mokolo yo bayibaki nga to nayebi ye kaka mpo nayokaka tozalaka kote moko me ndeko mwasi azongisi bongo te batuni ye question directe ye papesi réponse directe on dirait ye na juge bazobeta ping pong bazobeta tennis bazobeta volleyball madame oyebi David Lomata bien juge abakisi bien ye pe abakisi très bien mama ye David Lomata madame wana ayebi yo très bien mama po alakisa ayebi yo très bien lekino ayaka pa na ye batangaka classe moko na mwana ne na 6e primaire po abakisa lisusu alobi na monsieur le juge nakokobeta appel video okomona leki ya David aza na ndako oyo ngai bandeko makamba boye namoni yango kaka sikoyo mwasi bayiba $15,000 na bafranc na mosusu bakontaka te
ayebi voleur na kidnappeur très bien apporter plainte ka tango bakangi ba Isaac Kaba asa porta na auditorat matikango entre temps David azalaka na ye amonaka ye mpe David likolo nango leka David ndako wana ya mwasi wana ezali ndako aleki ya David esuki wana te mwana ya mama wana akendeke pa ba David kosakana akomi pa bengi noko David mama ye atanga na lobi na nga te bolingo eza wana bino moko botya na place na bango po bomesala kokanga papa robo biloba papa robo dit n'importe quoi papa robo a craqué papa robo a bandi me botala malamu bino moko nga te munazofondango eza wana moto alobi yango mpe David te David azotiaka motu na se azoningisa ayebi ke ezali likambo ya love David basi boni bakwelaka oyo na kisasa wana tala Naomi na banzoto wana bien chargé na 30 minu moko te longwa bakisa nzela linu peza siko pembe alanda yo me suka nango bokabona po ayebi ke yo lingaka no mibali basi te siko Naomi mpe akoma na kanda na yo apronosaka meme pa kombo na yo landa video onga nasalaki azoloba bien oyo mpe botangi wana bakanga biso na ye bokende kotuna ye azoko kotanga kombo na yo te ngako nakanisaki bokabulaki mbongo mabe yango Naomi alinga otanga kombo no te me ntango nayoki so témoignage ya Maria Naomi moto abanda kotala mbongo kofuye saki ayiba kutu $300 ya Maria atikela bino bafranc nalobi eza likambo mbongo te me siko nayebi kabamba kata bote oza nango bamonaka mpe tolomono etelemaka me yo lingaka kaka mibali opia bango nsima mpo bato ya nsima ebele liboso na bango etelemaka bokosa na liboma te mpo mingi bakanisaka liboso esalaka te 80% na bango liboso esalaka mpe très bien ntango bazokotia na nsima liboso mpe ezosalaka evimbi mpe siko David lomata jugement oyoyo bandeko etiki nga kidiba David omonia soko ozalaki mpe ya mobali ndenge okibaki na Brazzaville mbele siko okoti libala babombi yo mpe bien bazwi yo mpe chauffeur na garde yo mechola bogar timide bon muyibi David nalandi procès ya yo nalandi jugement na 3 avocats na yo David azotala mwana mwasi azokitisa motu mais David loba histoire d'amour ekoko sauve yo olobi le 24 ozalaki te le 23 mpe ozalaki te ozalaki soki wapi ndeko mwasi mpe alobi yo ozalaki obetaki masasi me ye moko liso alobi ke ntango si bokende na moto bokendaki malembe ntango abimi bato bayebisi eza David donc ye pa amonaki ne yo te
donc ntango ozobeta masasi na misu ndeko mwasi amona yo te bato bamona yo bato mosusu David ozotimba te bato yango baye mpe kotémoigne te na mwana mosala na ye garçon oyo asalaka mpa na ye oyo bobotolaki mbongo aye mpe kotémoigne te mpa na yo mpo alakisa ozalaki David oza na moyen ose sauve non bien sûr ngai nayebi oza criminel mais likambo osali te na kolinga mpe teke bakondane yo soki mpenza osalaki yango te mais soki osalaki yango alors fo bakondane yo mais modèle jugement eleki ngai namoni plutôt amour mwasi yango aza marie David ozobanga su makofi ya mobali na ye aza marie atuka bino mpe bafemme d'affaires oza marie mais love aboye oza nango na David ezolakisama claire yango mobali na yo ntango amonaka leki ya David na ndako na bino alobaka nini to yo moto olobaka nde tika yebi ne likambo te baza camarade na mwana na biso tika bango bayokanaka bien mais non David soko aza moyibi ayibaki yo biso toyebi aza moyibi toyebi enlevaka bato toyebi azali moto alaka na Isaac kabakaba toyebi ye tozosuspecte ye akokozala na bacrime ebele na maboko na ye mais yo sikoyo ndeko mwasi bayibaki yo $15,000 eza mbongo ebele na Congo moto yango mpe David olobi oyebi ye très bien na nini mpo David akendeki koyiba na leki na ye propre oyo ayaka mpa na yo te mais oyoyo David olatika ya longola leki na ye na makambo wana mpo leki na kokokufa bakokotumba ye na leki ne na nzela neti biso na ntiango soyo tozwi bango na leki ne tokotumba perte na famille mais David abangaka te abimaka na leki na ye sikoyo mama leki ya David mosusu ayaka ne mpa na yo ndenge kotoka jugement ya David otiki eso mpa na bino otindi mpe basalele fufa kitoko batire poisson de mer ya bopanzi mama love nini oza nango bolingo nini oyo oza nango na David mpa na ngai jugement oyoyo nakokoanila yango David fo azala poursuivi na makambo ya Isaac kabakaba na ndenge abimaki prison na bagrâce présidentielle ayebisa biso soki grâce ya président nini po président Fati en tout cas na ndimi te bango tu wana apesa bango grâce loba président moko ya football to ya muziki ou bien président ya bakinaper bandeko lisolo ya David oyo procès oyo ya David bandeko bokata makambo te botala na miso bolingo nde moto eza na kati David bozwa ye toujours criminel mpo tobakanga ye andima bakrimi na ye andima alevaka bato andima aescresaka bon azwaka bato en otage andima mpe ye moko akimi ntango bakangi ba Isaac kabakaba akimaki te mpo na mama oyo makimaki mpo na bafoto na ye na kabakaba na makambo basali na kabakaba me nzoka kabakaba ateki ye te kabakaba aprotege David bisika akimaki na Brazzaville wana mpe akimaki kaka na circuit na bango
batala pe bisika ngo akendelaki na Brazzaville. Bandeko David ndenga banda kokima akende katsa na maluku bamemaki ye na bacomplice babom protégeaki ye na bacomplice ntango bakati Brazzaville bazelaki ye na bacomplice babombaki ye na bacomplice ti bakangi ye donc aza na bacomplice ebele wana circuit ya kabakaba wana juge police mo général Silvano Kasongo sala musala na yo ndenge ozokontinue kosala nga papa robo na kozala reconnaissant na yo nasengi yo mpe merci mo général Silvano Kasongo. David Lomatozwiye, bravo, félicitations. Sikoyo luka moyen banquette na kanisa zo salango deja ba complice wana tia bango ba kombo ba adresse na bilongi bazali dangereux ndenge moko na Izaki Kabakaba ndenge moko na David Lembelembe David Lomata mais oyoyo David akosamba pona mwana mwasi oyo ata bayiba ye mbe likambo ezobase wana ezali love. Koma tokosambisa moyibi oyoyo na mwasi oyo alovaka ye ayiba ye motema ata bino moko bandeko David aza moyibi certes azali criminel oui mais madame azali amoureuse fou bolingo wana elongwaka te alauki kolauka alauka bandaka na tibukola lelo azolauka. L'homme de sa vie ezali David. L'homme de sa vie David. Soki David akolinga ye te abotela ata bana mibale ye David voma azalaka kaka wana vivant ya ye mobali mutu mosu azwa ye te ni mwasi nini mutu asupportaka leki ya David azokende penza kosamba na mutu ayiba ye mpongo alinga koboma ye masasi ebeta mazwi mpe leki na ye batikali na ndaku na mwana na ye na babone sa déjeuner sikoyo basalela ye bilia ya midi na pokwa liso ya kolia baketika esu na ndaku na calme ale ye mpe mwana na ye lobi nango akepa ba David na kasho ye mwana ne azosakana kuna na lupanga ba David mama ye mokili oyo ezali penza elengi gu histoire d'amour love bandeko nga naloba nini David ke bokutana na magistrat mwasi te oyiba susu molema Naomi abaya yo ayina yo love kaka muto yibi 15,000 na bafra batie bino kutu bisika moko bazobanga te kokange kati na kamwe lisusu akize na sujet o bakangi bango de batela bibi avandi bisika moko batela bisika moko memi papa to mama oyo mwana na bango baboma na Izaki Kabakaba bazotia ye na tour na ye Izaki Kabakaba musika Izaki Kabakaba ntango azoloba papa musika mama mpe musika mama wana baboma mwana ne mpe azala camarade ya ba Izaki mama wana azaka a distance batie musika
mais ekomi na David Lomata bogar bogos nakanisa batunaki mama wana so batie bino bisika moko danger te eloko moko te nasi ngai ye juge balola tribunal latisa bango lopete longola mama lopete wana oyo azalaka nango ya mobali na ye wana eza ya ngwanzu ye l'homme de sa vie David Lomata bosalela bango cérémonie ya mariage bokomona abuo pia dossier wana ye ata David aza na prison ye kuta komona yango bien po ye mutakonaka etikile biloko abando lesa moto akangi mero ya mayele petite oyo pandaka aza petite nzele nzele aza boule grand bouliste donc alingi David Lomata kangama na konti na ye lokola na prison makala ezalaka bongo soko kangisi mutu na kolia vungule soko linga lia bien yo moko lesaka ye bongo mwana mwasi oyo modele akosepela lesaka David ngai nkolo David omonia bazongisi yo mobali na makasi omoni en plus alobi ayebi yo bien te mais ayebi yo très bien ayebi yo mpenza très bien David Lomata turo bakosenke yo kuna na prison na ndeko mwasi ye nde moto akomemela ozemi wana kobanga te yo na libumbuno okomemela eloko te biso mibali tomemaka zemi te ata basente biso madamu akosente oyo na boloko ata 3 fois ye moto adolesa ote en plus adopesa l'argent de poche David abali David abali marié mais c'est le juge procureur so bozolanda ngai bavoka botika na bino kotungisa soki eloko di batanga bango batanga mingi droit te constitution bino mpe bolekisi batangaka loi na baarticle constitution batanga yango te batika yango evanda bolekisi bon bobomba nyonso wana botia loi oyo ya mariage bodeklare David Lomata na oyo azali oyo koakize ye alors mari et femme oui baza wana kaka libala nde moto akotia bango kale libala kaka libala tout d'abord nabokolaka deya leka David babokolaki deja tolobaka bongo bafamille se sangana kala na kati ya tribunal alinga tina bino appel video boyebi ndenge elinga ozala ebeti gre alinga kobenga leka David te alinga kobenga mpe mwane te alinga kobenga moto atikaka na ndako comme responsable to mobali na ye alors pasenga na lubanda bisika bazali bazali na libanda na babeta bale filme bango wana mpe komona leka David aye allo mama mais c'est le juge qui dit bakolo boni boza bakebere boye ko boni boza bakebere boye nekola droit yango batimbisaka bino te osala droit bosala ngo na Kongo donc bino bato botanga droit makambo so betakana mais bato batanga droit ebele na yebi bakomprendre makambo oyo eza bolingo même général Kasongo bisika za sa comprendre ndenge ya bolingo
Ce pas comprendre qu'avant et à bolingo. Mais suka nango fa peseka pana binwa. Po yekuna alaka pona kokanga. Pona ko liberté. Ateza bolingo. Bino mbokata makambu. Siko bino po bokata makambu. Alors, tala David a comme le bazoka mutu passe. Azala besoin spirit. Bo tiele kaka nzembo a kofi ya mo gregra mo pa wa spirit. Mama ye. Tribunal oyo. Eko bimisa makambo. Tozo ape na dossier mususu. Ya bakina pingyo kaka. Na ba chroniqueuse. Na soye na binongo ya mobimba. Na lo bakutu youtubers. Boko bokanisi nani. Izaki kaba. Kote mususu pe Big Joy. Big Boy, oui, yewana. Baze bele. Zana no mulai. Toko sepela. Ngana bino. Ciao, Hermo. Talama. Oye bien malade. Comparer la partie civile, place soit aux autres départements. Ça nous doit vous. Est-ce que il y a bien malade? Oui, ayebinga. Atikala boya. Ayebinga parce que leki na ya suka. Mwana leki na ya tanga na mwana kai. Mwana ngapa kina pa ba ho moi leki ne pa ya ka chaque jour ndenge la jour ba na tika ki leki ne pa na kawa. Wa tanga na emili na 6 Est-ce que ma maman ou tout le baron est déjà le couteau de leki noir que Leki n'a pas souka. Il a 3 ans. Emmanuel, il a 3 ans. Il s'appelle Abraham. Leki na yeye yake pana comme on est là. Na plaza na ngombe na mwana la pesa kombo na ya mwana leki kasi. Na chata Freddy. Na benga kala. Ah, pour vivre dans Ashley. Allez là pour 12 ans. Asa c'est pas très souvent na la tike pour ndabu. Donc moi j'avais vidéo comme on a été. Donc moi j'avais vidéo par asa pour ndabu. Moi na ngapa kena pe pa na maman. Est-ce que oui. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.